promotion nini ya malonga Adams azosala. Ba Adams ba bato bazo distraire héritier lelo un jour héritier rosutuka bobu au succès silipo. Après sa confiance c'est pas batunet ya Adams. Ako apporter ni eloko na kati ya mouvement. Lelo mal à l'aise comme koto na la team what. Non, mal à l'aise ezaka ekiri ndenge to benga ba Chicago de ça ba Chicago na biso na ba Kitambo. Mal à l'aise ezaka ngo ekiri moko ezala na bandal. Même Adams si pesa mwana mal à l'aise. Donc baza ba voyou oyo basang même Adams si pesa na kati ekiri donc ekiri ba mal à l'aise. Ba yepe aza mal à l'aise madame ça nous omona. Skoza ba leader ebele bazotambola na ba journaliste ebele neti Glory Olangi fera memanzela lufuti. Glory Olangi wana fera memanzela lufu. Bongo yo bazana mbongo afutele biya avion. Mais azonga na avion. Azonga na avion wapi? Bino ba mona te Glory ayera kena na fera ngola zonga beta ba 1 mois mona na te makolo vimba ki na otambo. Qu'est-ce que c'est que ça là? Menga zo révéler ba révélation. Bino bolinga ande vérité te. Wana zala kiteke yo na sali déplacement na faire ou bien héritier. Wana na utinde na star international. King the king. Oh, mutu asomi ndako $1 million aux États-Unis. Siko eza na ba artiste ebele nanu na maboko na bango na basimba $1 million na maboko boete. Yango somo na ba artiste ebele awa malgré comme ça ba adversaire fali. Aza te na lupangu moko eza na piscine te la ça déjà qui mobola qui débrouillard na ye. Menga na piscine tata ya ofutela. Ndako ya piscine akoko futela ondeni ndako avec piscine eza na océan. Mona ya maestro Fabre eza na piscine. Bongo Fabre gazo comparer ce qu'on a. Yona Cynthia Kapashi boyo kana botika ko te yoza ni ma Cynthia Kapashi. Bosola kana. Très bien. C'est une sœur mettons moi sanga ce qu'on a comme on a habité vraiment. Nazoka masolo ya kisongi songo sala pona daza lokuta. Songi songo wa. Ah bon, na habité so Cynthia kosakia. Ero Megan songi songi. Cauchemar pardon. Yebisanga mutu neti fali ayemi nzembo na R Kelly, grandeur ya R Kelly. R Kelly oyo yo tangelanga musicien moko te o akendo pesa R Kelly mbote R Kelly on de mozambote na e. Déjà ka œuvre ana déjà ezofinga déjà bato ebele. Et l'accident ya bato ebele ba na valeur nanu ya fali te. Te ngana finga affaire te ngalo bi na lobi fere ko baxela nga ba komo so te ngana sola lisolo ya fere ko baxela nga te na yebi gola wana te na yebi gola wana te na lobi fere nde na zoloba etalinga te ngape na na ba fan ebele da yale kinga pe na ba fan te baby gaga ba ken pia ba oleka ba ko kitsa ba musique ana lekinga na ba fan te na yebi so vérité kanga ngo na date ya lelo lekinga na ba fan te. Voilà. Merci beaucoup. Et voilà, chers amis internautes de www.cleboa.com, Mamie fait cette émission Mégane Entretien, présentée par votre humble servante Priscilla Makangila, la Mégane de la presse congolaise. Je suis là pour vous tenir compagnie, chers amis internautes de partout en tout cas. Merci d'être branchés dans notre site Cleboa. Et permettez-moi de dire un grand merci à tous les internautes. Au bas vraiment temps, il y a l'émission Mégane Entretien. Merci beaucoup à vous et merci au patron de ce grand site de la nation, Tonton Banda. Merci de tout cœur. Et juste pour notre nation de Zara Atosa Moussala. Merci à Herman Amporio, garçon Slim Swagaboy. Merci beaucoup à toi. Et du Koto Braza, je dis un grand merci à l'artiste Roga Mussine, suprême lampadaire. Merci.
au manager Bébert et tout. Bon séjour à Paris déjà, bon retour. Cette émission vraiment le réel plaisir de recevoir pour vous notre frère, confrère au nom de Ken Piana. Ken Piana Pitopale. Akochaba Pitopale tellement vous avez écrit Ebele Beto son nom Ken to solo là. Na marambo ils ont mijoté 4 jours na musique na biso pourquoi pas na chronique musicale qui déjà le dit bonjour Ken. Ouais, bonjour. Bonne santé. Santé pepelette. Yo zo mona te santé na ngeza la différent na yo pour non na sens que depuis botama depuis bakoko na vino bomataka ba avion ba kombi ba kombi ba wewa na ba bateau mais jet privé na habité ceux qui mutu membre mo wa famille na vino atikala matango donc retard aux famille présidentielle mokote depuis maramba famille présidentielle banda koko moko ministre azate sko yo matele jet yango na occasion ya famille na pena ba maté sala bien papi Tombala mon grand frère chéri matraba jet privé na papi Tombala matraba ba jet privé sala papi Tombala tikala mata avion te na yebisi menga azo biso wana avion nanga sko ya nanga amona bambongo na ye me mata jet te papa na yone na ba chronique papa papi Tombala to boucler amatela jet yango parce que master ya mwana président nini ya monde. Voilà Ken Piana toi ah le loto beta dans ma solo na marambo ezoleka tout autour à Ken Piana Ken par tout le monde en parle de Ken Piana tout ça là et baranki ne comme pe na marambo mo belé et lelo Ken Piana boko la nini yona dab sur le zo et rozolo baba ranki ne comme belé Ken Piana trop de rankine yo za na club boat sincha kapashi pas za na club boat mais na wakaki li solo moko soupçon si azo expliquer comportement na yo ndenge ozo se comporter mabe na kati ya club boa est-ce que bosolaka na Sincha si c'est une sœur hein ah na habité soki Sincha vraiment sœur nanga na habité so yo beta masolo ndenge na ebna désolé na habité soki yo pena na Sincha bosolaka bien po masolo na kaki po na yo vraiment désolé donc Adam Siluzolo aza master nanga mais ba master ba osala nde boulot bien te pembeni ya héritier po totikaki bango na héritier basa la héritier musala ya bien héritier promotion et matisse héritier biso to se retira ki moi muke to sentir boulot na impact ya héritier ezokweya yango zo mona na condamné ba dame si wana ba dame si ba bio sala marketing ya mutu te donc aza mutu mo boyo ko poser nga question na été po asala musala ne mabe pembeni na héritier ndeni msala mabe pembeni hérité parce que pas umeli pembeni hérité yo pozala ki côté hérité watana belelo a umeli pembeni hérité azo apporter nini promotion nini ya malonga dame sazo sala ba dame si ba bato bazo distraire héritier lelo un jour héritier ko sutuka bobu au succès lipo après sa confiance c'est pas bato net ya dame a apporter ni eloko na kati ya mouvement lelo mala l'aise comme côté na la team wat non mal à l'aise ezaka ekiri ndenge to benga ba Chicago de ça ba Chicago na biso na bakitambo mal à l'aise za ngo akiri moko ezala na bandal même Adam si pesa mwana mal à l'aise donc baza ba voyou oyo basang même Adam si pesa na kati ya kiri donc ekira ba mal à l'aise ba yepe aza mal à l'aise madame ça nous omona voilà donc balongo na bango te ba carbone te ndambe ke na la team te ndambe tikali kotola te kolongwango kolongwa balongwe panani niveau ba kolobela reima non fali azana orchestre moko ya kombo mal à l'aise te ou bien azana engagement na mal à l'aise te fali aza mwana bandal malgré ça artiste international artiste planétaire mais batu ba bi ki ne grandir bandal je pense bana bandal ba soutenaka ekiri mal à l'aise pe ya bana bandal ba soutenaka mais engagement moko ke fali asala na bana mal à l'aise ezalate mais mingi barobi Ken Piano kenena ngolango na nzela ya lufu kenena nzela na ndenge na moko nde pesi tant kutana fali popa vu ka nde bozalaki ba guerre ndenge ezalaka et fali ndazo pesa mara mikolo comme na Ken ya ko Ken ko bimbanga ko mikoloba po kenena kuna compte fali popa te. Merci beaucoup parce que batu ba mona avion aller na retour aller zalaki vol normal retour et commis jet donc batu ba ebina bango mama ngaza muto na linga te ko distraire batwa donc nzela lufu zalaki to gendaki na héritier ngai Adams Juvenal Bakarine nde to genda nzela lufu
mais oh pena na ebi makambo nzela lufu te. Donc non nzela lufu te que non ben na jet privé na. Oh mbala moko 30 minutes to komi loin. Quelle valeur ça va possible? Oh valeur ya ba blague te. Ce que ça ba leader ebele ba zotambola na ba journaliste ebele. Neti Gloire Olangi faire mema nzela lufu te. Gloire Olangi wana faire mema nzela lufu. Bongo yo bazana mbongo afutele biya avion. Mais azonga na avion. Azonga na avion wapi? Bino ba mona te Gloire ya ke na faire Angola zonga abeta ba 1 mois mona na te makolo vimba ki na otambo. Qu'est-ce que c'est que ça là? Menga zo révéler ba révélation. Bino bolinga ande vérité te Gloria Karine Nanga Iken piana na Adams na Juvenal Angola o tokutana kunezalaka bawenze ba mona biso siaki kwa ba mona matolo na matolo o sentir pena ke no to yaki na ba artiste moko oyo bazo pezena nu makasi te na mboka wana yo so mona te tu na otina El Mago Fali Poupa Dicap la merveille ba patron nyoso ba yo tonda na hotel neti mayebo de o sentir pena ba patron yo ko luka de oso kutu tanya obenga mutu te bato oyo so mona bazo ba peze makasi koleka bato yo ko luko benga mama ko raisonner senga ba souffrance to mona te ko nakuta shikito atambola shikito lembi boendeni mais vieux déjà bon piaka fort vieux piaka est-ce que côté atamwa patron mona ko to la shikito kuna na soliste ba mo alibandi donc mais na pesi Kofi ba félicitations pour abongisi shikito Kofi pena bongisi shikito shikito nakoma ke la shikito mawa makasi namona via shikito zokine na obeba mais Kofi vraiment coup de chapeau bongisi via shikito azongisi quand même propre ça va c'est benzembo kamite yekutu ba pesa bango nzembo ba pesa nzembo esale bien talaka shikito akoma na niveau yo kasoni akomi ko senga tika na bakar na 3h. Donc Kofi vraiment pèse ba valeur. Mais ken piana okena Angola, okena no Angola ken bino tout artiste, ba journaliste, ba chroniqueur, vous avez que bino tous si héritier Watanabe. Qu'est-ce qui fait que les ken piana si bitement rapport fali ya mimi on jet privé, les comme le maba wata, ba souffrance au monde kala kala ba souffrance to bele bo wanga nzela luf. Et aujourd'hui tu acceptes que bokena nzela luf. Na tikala lo ba maba wata te. Moni wata pa salanga ba surprise bien. Amemanga nzela lufu na kiomona ba frontière na leba makaku na leba ba mikomboso na leba mayebo ozo comprendre mais na avion kuna siko to lèvre biloko lix ozo comprendre donc mais ya wata pesa la ki bien to kitape na ba mboka mususu to lepe bandunda banyama mususu azamba mais oui donc vous allez que personne vous aime mort le bec faline parce que na kenda te tout ça là fallait pesa yo ebite que Richard ko c'est une année à carrière fallait ko c'est 12 ans ba makambu feza la différente yo comparé doyen muta soit ko kisa déjà makambu nyoso. Wana zalaki teke yo na sali déplacement na faire ou bien héritier. Wana na utinde na star international. King the king. Oh, muto asomi ndako $1 million en États-Unis. Siko eza na ba artiste belé nanu na maboko na bango na basimba $1 million na maboko boete. Yango somo na ba artiste belé awa malgré comme ça ba adversaire fali. Aza tena lupangu moko eza na piscine te la ça déjà qui mobola qui débrouillard nae menga na piscine tata ya foot là ndako ya piscine ko foot là ndeni ndako avec piscine eza na aussi mona ya maestro Fabre eza na piscine bongo Fabre gazo comparer ce qu'on a na comparer na bipo ndako ya piscine tenga na mona ndako ya Fabre eza na piscine te ndako ya Fabre gazo wana eza ya foot là ngazo lo bande ya kosomba qui eza na piscine voilà ken piana to continuer l'émission na biso est-ce que bino ba chroniqueur de musique et là on y porte na carrière et artiste musicien personnellement ba artiste en général net yo journaliste ba chroniqueur là nini yo am sa port ya journaliste na carrière et artiste ezalani ba biso to zanaka pona ko promouvoir ba œuvre na bango ko sala bango promotion mais il faut yeba keza na ba artiste mususu et senga kutu teke yo sa ele promotion yende kutu akokomisa kombo no danger za artiste net fali mais faire nga na ko sa ele promotion Robino na ko sa ele promotion
Fabregas na minute ngande na kosala promotion mais Fally nda kosala nga promotion po Fally soki atamboli na asiminga kana liboko mbala moko ba ya keli babi muto pe na Fally ndimi ko simbe na liboko seka za da apesi ngamba mo valeur ozo comprendre donc ngana aluka nakanga na Fally ata photo na simbi seka miko kana ndenge yo na to sa biso te me photo apamba mais emsu ba faire ba la kena ya ta jour moko sa nanga émission ozo comprendre. Donc c'est ça. Voilà, alors obi que Fally soit simbio a couper son makambu. Siko yepe Fally ngako tinda ope ken démarrer nga bateau, finir nga bateau. Peut-être ya ko loba na été. Te Fally azana niveau. To mona ba misa ba mo utiliser bino ba journaliste, ba chroniqueur de musique pour na bo finga ka ba collègue na bango. Oyebi Fally azalaka na volonté ya ko finga batu te, mais ba œuvre na yende ezalaka na volonté ya ko finga batu. Yebisanga mutu neti Fally ayemi nzembo na R. Kelly, grandeur ya R. Kelly. R. Kelly oyo otangela nga musicien moko te o akendo pesa R. Kelly mbote R. Kelly ndi mozambo te na e. Déjà ka œuvre ana déjà ezofinga déjà bato ebele. Et l'accident ya bato ebele ba na valeur nanu ya Fally te. Ba œuvre ya Fally yango ezofaire kofinga maya batu nanu. Ozo comprendre. Donc il fallait en attendre yozo boule Fally afinga yo. Fally azo boule ça la ba œuvre ya danger. Fally abemi meilleur artiste africain. Oh to moni na cérémonie ndenge salami na ndenge ba pesi trophée mais affaire to kaka artiste africain til lelo to mona place de cérémonie salema te. Fally lelo na ba tourner tout aembaka na micro d'or. Micro d'or na yango ekoma na ba concert to atambola na micro d'or. So yebisanga artiste nini na micro d'or na katakina. Voilà. Voilà, merci beaucoup Ken Panalant. Autant de déjà vers la fin de notre speech avec Ken Panalant. Alors Ken, le loba ranki na bino et comme moi ebele. Ndeko na gabana basele busuki wapi na gabana bino na bino bana kitambo bokomi na bagia Blanchard Mosaka Ken Piana gabana basele on sait pas nani vraiment réellement mona kitambo nani pena to pesa makambo gabana na Mosaka za guerre na bango po gabana lokute legaki azui Mercedes Jeep ya vie sabu papa Thierry Sente gabana ko sabateza yaye Fally asombelie na bino so mo diembela na Fally bon ngana odembela Fally te ngapo na ngana yebisa Fally ngana na mwana soda na mobola na ngana eloko te na voiture te garçon pauvre batu bazobenga nga bamona ngata na États-Unis na ndenga ozo visa te donc il fallait nde asunga ngai peut-être nga ko senga Fally ya ko senga mais na ko bambela ka Fally likambo boete na lali na lamuki na bitala lupango to sala émission na ucho somba na mbongo Fally te nga siko na bongo te ke kari ya batu o ya vie sabu o gabana ko sa o no Fally asom te nga na siko jar ya bongo te. Vous comprenez? Voilà. Si quoi vient à Mosaka peut-être azote mela pour na biloko lokuta. Yesi quoi azomona Mosaka mabeba pour nanga Mosaka za na moi raison na ana besoin te gabana me mamasumu mineno azomem. Mais masuma ngo lelo misana biso pas presse ngo comme une dame. Tout le monde a ba commentaire comment est-ce que ba internaute ba fan walinga Ken Piano walinga Megan walinga batebele en tout cas ba comment ba commentaire. Yango beaucoup ba chronique nini yo musana bino sala soubete comme ko bundela bino ba musicien mais ça paye seulement 100 €, 50 €. Au lieu que na TV tu parles de l'artiste en question comme ko couper ça ba artiste ba jalelo au lieu que voilà que ça bango que faut tambola boy faut bo kende boy Ken. Bon ba musicien baza tout autour na bango beaucoup plus ba musicien baza ba flatteur. Aujourd'hui na mouvement ya héritier Juvenal Kibala nan. Mutu moko alia ka bien te na nenga biloko alia mais yeki songi nde vimbisa kenzoto. Sko Juvenal aza pembeni ya héritier. Aujourd'hui Karine ba vrai flatteur. Vous comprenez mais ba biso neti Ken Piano flatteur neti Fally na nini. Pour ceux qui pas Fally olvi Fally en tout cas na minute au l'équipe artiste nyonso ya Congo n'importe ya musique no pene ke likoloa eza makambo ya solo nde ozoyebisa ye eza kutu flatterité en tout cas Fally zonga na rumba en tout cas Fally côté la terre inobo eza terre yo bana base belé balukaka un jour babi matana yo eza normal makambo ozoloba eza na basi mso babima na ba artiste misusu ata la terre inaye na ndenga za ya zolanda ne mso mbongo kaka
mais alors c'est pelane ya mobile te mais fali basi mususu bazara aoluka kutu fali akabela ta 2 millions de dollars mais fali asimbi ata mutu ya libelo na bite soki na non nga azoya biso makambo oui mais ana mutu mususu mwasi azoya po na ye po ashina ye mwasi azoya kaka papa mushina na ye na kotikele ko po na shine mbongo mais eza basi oyo ya mbongo ebele bango bakakaka aluka fali akabela ata 5 millions de dollars mais fali azwa ata liboko alex ata aloketo apamba ozo comprendre donc différence c'est ça batele matin na photo na uche mona makambo ana Angola Dieu me voit nzamba zoyoka mwasi mususu aluka kaka azwa kaka temps ya kosola na fali ka 2 minutes ozo comprendre mwana mwasi bana basi mususu baya na hotel omona pena mwasi azo ba sécurité bazo ebise na portugais que non Dieu pa yaki na fali mwana mwasi asa kabelinga déjà 50,000 kwanza donc asola nanga ki portugais bazeli mo interprète moko alinga la zo interpréter na memie na ke kofandi se wana fali afandi na mopanzi na restaurant mo boy wana nga na fandi se quelque part wana nga na banyo commander ne ba biloko ya cher ba jipe na ya cher ko basangisa pena biloko na zo ekiri na zana bango boya nango nyose zoya donc nyose zo da to mela po yazo luka fali apesa tambote ozo comprendre nasuka ngonda pe na bi mwa soso na kutanse na fali apese mbote lelo lobi amona na esute azo de facilité na se na bino boye bisia yaka lobi lelo tala za occupé encore jour ngo Adolphe Mukeba ya pesa fali basola na fali ka 3 minutes apia fali $100,000 na bi mwana mwasi faya su lobi susu aye 50,000 kwanza mususu comme kapna comment ki moshina nyoso yangwana te mabuka na kufa par rapport à fali pour bénéficier dans le moins bien na bénéficier kaka na bato ba luka ba pese mbote imaginez-vous siko artiste est bon. Mais quand il y a d'autres gens qui disent que non, fallait avec na marambo penate. Sur ma bien beaucoup provoquer, fallait comme au fin à ba collègue na ye, keno yebo keno zagi ba non mon ming na hérité. Puis vous avez bando mon rebelle on a wenge ba peksa bino, em susu boko taka wenge te ba tanga ba comme ba journaliste be, je sais pas ce que vous avez na carte marambo. Te moni fali biso ba congolais toza mitema mabe. To comme to tiki pete en trois, soliste moko libandea ka neka finga fali. Aka nega afinga fali afinga ka voir même na bateau ya ko finga te mais ça la qui passe fali tant que congolais tant que artiste na biso azo défendre pe drapeau to loba kite biso sko nga liti na nga sko eza na laksa na ba congolais valeur ya fali parce que lelo fali za ba valeur oh biso ba congolais peut-être tozo ignorer. Donc il y a des gens qui flatter fali. Na lo ba soki nini pona fali. Mulonga ba flatter gens so ba ko flatter. Na flatter fali net nini. Le ka ngola le ba ko même suna mboka bo. Ça peut tourner. Et ko sala nga kutu bien. Et ko sala nga bien. Bon na mokili ona ni abiso ke na vivre éternellement. Ka mwata muke na vivre oyo. Emsu pe na tigali na nga emsu na 30 ans na mokili. Fali soki apesi nga opportunité na mwata ona na ngwa bite ke na mona pe ata États-Unis, amona ata France, amona ata nako vivre éternellement te. Na ba musicien nyonso toza éternellement te. Ceux qui nzamba fungweli o mutema o ede mutu sungaka mutu po biso tout aura passager. Comme ça bisinga ken pe na ko le fali tout ça là mais ndérone awala ni le nom mais le confrère na biso Herman Amporo confrère na biso pas tu RFI Alexa qui parlait na mais ken pe ko gangela fali tout ça là jet privé jet ngo le jet là na pala ba ken le avion là na ngo. Problème exact, pas tu le bien Alexa qui parlait, problème est mais nga musala nanga zo permettre nga na fungola ba page ata famille nanga moko te azola nga ba visa o. Donc o moni ba fuya misala nanga da na lagisi nanga palette mais parce que là oyo o moni visa o eza ya ba homme d'affaires. Ba visa o ba PDG tama ki bazwaka ba Cardozo mwamba bazwaka ba Maapolini Lumumba bazwaka ba komi ha likoloni te zwa ngo pena bietanga tanga na visa o awa ba komini homme d'affaires da visa ya ba talaka nga ken piana na zwa visa ya ba homme d'affaires da visa o yo bon pacho na bi
Pacho na ebite ti ya kodaye soki azwa visa visa ya ba patron ba PDG ba kolo ba entreprise ba pesa bango visa o. Tala ba visa o ba pesa ba tout normal. Oza ka visa free décide. O ce que za pona ba patron. Tala visa ba pesa ba tout normal yango. Ozo comprendre? Ah kutu bangola kutu ya lobeate. Ah na suis visa soki ya combien de mois na sali 6 jours na zone. Donc la visa, le gangeli visa le passeport boyo laksono ndaku. Visa ba homme d'affaires, ya batambongo. So dima di niyo ko zo kota pepa ken mago le pamba te bénévolement te. Te omoni lelo ngai nde na boye nanu na zwite. Na luka nanu vi. Na senga kinanu batu ya fali nyoso, merci. Na soutenaka nanga ba artiste, mais na comprendre te batu ya fali nyoso ba bisinga. Ken fongola compte bancaire moko pesa biso numéro ya compte. Biso nyonso ba fanatique ya artiste Fally Ipupa Tokos. Totielo ata moi $5. Poto sunga yo parce que yo nengo lo bakozano mobola. Ba journaliste belé bazara avantage yo comme oza mobola. Sala compte bancaire moko oyo ko permettre biso ba fanatique ya Fally to ça lo ba transfert. Mais je pense d'ici lundi pour continuer à kalater, continuer à l'opération, comme bango moko basengi, na sala continue opérationnel, na tchaka kawana $1, $2, $5. Balobi. Alors sombela Zachary émetteur. Non, na tingande na bango moko balobi, tozana besoin to l'action que biso tozala rapé ebele. Bango bazana besoin ba l'action que bazala ebele. Balobi ken kolela sou marambute ke o nga na somba na ndako te tikela biso te yo tsalaka compte kolela makambo te ke o nga nazana nga na mituka te yo salaka compte ba fanatique tout ya Tokos ba bisinga na sala compte. Je pense na boyaki na nga koloba makambo yo mais naza obligé na loba po bato bazoluka babongisa vie na yo yo kozala teti na bango te donc na ofongola compte. Je pense d'ici lundi compte wana kozala vraiment opérationnel na bando tiango ezana ti cash nanga pene ezala wana numéro ya compte. Je pense bandeko comme bazana souci nanga donc il na fongola nanga compte ezala bi. Parce que passeport ko tonda les sous par rapport à homme d'affaires ngo poto boucler la. Non, ezana ngo masolo ezana ngo passeport nani pas chalobi ke ndagi que na jet pour vraiment mon livre la première dame. Bon, artiste. Namona ba présenter biso na no jet ya président de la République ité ngana bi ba président na biso ya mboko même Mobutu pour atambola na jet bazala ka louer. Vous comprenez? Donc il pas à confondre petit porteur na jet. Ezan faute na été à mataki petit porteur, yazo boule petit porteur ya ngonde za jet. Donc bon PC faute. Voilà, merci beaucoup Ken Pierre. Nous sommes arrivés à la fin de notre speech. Merci à tout le monde en tout cas. Alors Ken Poto boucler la boucle juste conseil parce que Moussala oh vraiment comme moi. Attends. Yona Cynthia Kapashi boyo kana, botika ko. Te yoza ni ma Cynthia Kapashi. Boso la kana. Très bien. C'est une soeur, mais tant que ça qu'on a comme on a habité vraiment. Nazoka masolo ya kisongi songo sala pona eza lokuta. Ah bon, na habité so Cynthia Kosakia. Héros Megan songi. Cauchemar pardon. Voilà pour tout conclure, yango vraiment ngala question ngala tout no poto 6 à la biso. Musala oyo ebele batangeli ngote Ken Pierre. Voilà, ebele batangeli ngote. Divagation et comme moi la presse en ligne surtout Ming TV bana ba kimi na presse en ligne. Merci YouTube, merci internet. Rankin bonjour tout ça là rankin et quotidien bien quotidien c'est dit à Nin Ken poto beaucoup. Non yebisa yo de 1 musala oyo mwana ifasiki moko atikala orenie na ngwazate. Ifasiki eza nango bien eza place batu bagenda prendre information mais eza neti makambo na ngana loba moyena lobeate loba parce que ça ifasiki ba ya sigli namona ifasiki mais bana ifasiki namona aneti bana libabe moko boy mwana ifasiki moko te arenya na monde la presse depuis makambo na se banda aline te même ya TV ya normal yo yebisanga Chantal Kanyembo barenya ki air chaîne eza moko na RDC wana chaîne
te nga lobi boy muto asimba muto azalaki au top ya ba journaliste et tout na RDC Zakari Barabashu muto sala succès koleka honorable Zakari Barabashu azate Zak la za mwana ifasiki te sko mwana ifasiki nini oyo asia bima asala impact Zakari Barabashu ayena sila ki Zakari kasi yango na lobi boye ndenge vieux Zak ya sala impact koleka tout le monde c'est que bana ya ifasiki basana libabe po ba ifasiki ngo pe ba otang sa ba fo sala ki Zakari mo to otang sa biso to la ba RTV na style na binwana e apporta nini style ifasiki e apporta nini olobi style ya ifasiki batu ba adopter na bango ngote émission trop logique batu ba na ba PM to mona ba NL kole to mona ba donc yo pe ifasiki na tunyo kazi mais oui kana mona ifasiki nandenge oche mona ifasiki balobi batangisa bibi so ya ba artiste mona libele no ifasiki ka yango wanga te tata tu wana libele ifasiki ka yango olobi otuni nini kesho tuna kutu batuto apoto babi ken pia na bimana basika ya pembe yo siko kesho siko yo ngasiko mwindu betala kabela mwindu baguwa msu ya muto peut-être yozo to bomana biso kango. C'est l'ambiance de l'émission. Merci à tout le monde, merci à toute la famille qui suit vraiment la émission Omega Entretien. Ken sananga bambote tu viens nanga Luizo Mbata Jimmy Bella ou millionnaire c'est Apolline Lumumba nani azalaka non Jimmy Bella au patron Mikolo kutu parking tala asombi palais ya 4 niveaux na frais de Sydney kuna minute patient ilolo mutu kambongo c'est Apolline Lumumba Adel Joko Bagou Danger Nathalie Neymar te ngana finga affaire te na lobi fere ko bakselanga ba komo so te ngana sola lisolo ya fere ko bakselanga te na yebi gola wana te na yebi gola wana te na lobi fere nde na zoloba etalinga te ngape na ba fan ebele da yale kinga pe na ba fan te ana le kinga na ba fan te na yebi so vérité kanga ngona dacha lelo le kinga na ba fan te. Voilà. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci parce que vous étiez là nombreux.